Kolo topesi mboka na biso Congo. Yaka ozongisa. Esengo na mitema ba Congolais. Yaka osilisa. Kolela pesoni oyo tozo kabisa ba Congolais. Kita na bokonzi na yo. Kita na bokonzi na yo. Kita na bokonzi na yo. Oza nzambe na bilaka, oza nzambe malamu. Bien-aimé, toza déjà na intercession miracle. Ezali esika wapi tosambelaka chaque vendredi. Toboyaka kolia tokilaka pona mboka, pona bomoi na biso, pona bana na biso, pe pona vie na biso. Benga batebele bisa bango proverbe asaye. Chaque vendredi, nous allons à intercession miracle. Yesu Kolo. Yesu, tozo ma gloire na louange na. Jésus est le roi du Congo. Congo, les amboka ya nzambe. Esengeli biso ba Congolais to célébrer Jésus. Que l'univers mobimba ait acclamé les ressuscités. Parce que Jésus-Christ azali roi ya Congo. Bien-aimé, toujours que nous sommes dans Jésus-Christ azali roi ya Congo. Arrêtez ba manœuvre non dilatoire. Oyo ya ba paya. Bazo nyokola biso. Bazo sala biso mabe. Bazo boma biso. Bazo sakana biso. Jésus azala roi ya Congo. Yesu Nkolo, Yesu mobateli, Yesu azanzambe. Alléluia. À part Yesu, toza na nzambe mosusu te. À part Yesu, toza na moto moko te akufa pe asekwa pour l'église. Nkombo epesaka bomoi. Bolingo elekela bato. Koke tokufa tina kuwa eza Yesu Kristo. Moto aza na makoki ya kobalola pe kobandela na Congo eza Yesu. Nzambe mobateli mosungi na kokama. Nani yango mokonzi ya bilimo nyonso soki Yesu te? Nani kombo na ye eleki ba kombo nyonso? Nani alongolaka mawa na mitema soki Yesu te? Nani alongolaka kolela ye koma esengo? Yesu kombo na Nzambe. 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 À part Yesu toza na Nzambe mosusu te. C'est vrai, Bokolo Bazawa, puis Aoumeli, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nzambe a un contrôle à Moka Congo. De chanter louange et la gloire à Jésus-Christ. Il est le roi de notre cœur. Il est le roi de notre pays. Il va diriger le Congo. Planions sur les Rwandais, planions sur les Burundais, planions sur les multinationaux, planions sur les Mindele, vous avez nul sens de fait. Pour Jésus né à Kozala Nzambe à Congo, pe ba groupe armé nyonso, ba criminel nyonso, ba kozala arrêté, pe mikolo koya to kotalaka ba misusu na boloko, ikotika la histoire, na ye ko encourager ote, na ye ko lendisa yote, mais na ye ko prophétiser pour les ngwana. Yango chaque vendredi, tolela rapona mboka na biso. Tolela pona ndako na biso. Tole la bana pona bana biso, tole la pona ba vie na biso. Monde de ténèbres azobunisa biso. Lokola toyamba Yesu, toluka ba problème, na ba diabolo, na ba ndoki, na ba sorcier, mais vie à prière, balobi oya ko persévérer, akomona loboko ya Nzambe. Nzambe aza monene. Nzambe aza mobateli bien-aimé bana ko kumisa ye. Ezana moko te abatelaka lokola ye. Ezana moko te anetolaka lokola ye. Ezana moko te atombolaka lokola ye. Komone Adonai. Comme on est El Shaddai,
yango toza na posa molimo na nzambe po esunga biso tobunda na bitumbo toza nango. Yo oza na zemi, yo oyo ozoleka na koluka visa, yo ozoleka na koluka libala, koluka bana kosisa ba classe, senga présence à molimo santo esunga yo, protéger yo contre ba flèche no surtout enflammante. Yo ozoluka mukanda, yo ozoluka nzela ko ya poto, oza na posa ya molimo nzambe esunga yo. Tobele la molimo na nzambe et protéger biso. Ezwa contrôle ya corps, âme, esprit na biso. Molimo na nzambe kita et contrôler vie na yo. Et contrôler moi nos années na libumu. Et contrôler ba dossier na wesike kota ki na ambassade. Et contrôler ba dossier na wesike koti na service à immigration sur na poto. Et contrôler ba dossier na wesike kota ki pona ndako musala. Molimo na nzambe kita et pesa biso force. Et renforcer biso vie à prière. Et renforcer biso jeûne et prière. Et renforcer biso ba vision. Molimo na nzambe kita au sala. Molimo na nzambe kita au sala. Molimo na nzambe couvrir biso. Molimo nzambe kita. Tosengi yawe. O sala na bomo na biso. Bato bazo seka biso. Bapesa biso bakombo na ba quartier. Bazo seka biso. Bapesa biso bakombo ba Salomon po tolala na ba salon. Mais nzambe ko changer yango. Tokokoma na ba building. Tokolata tolala na ba immeuble. Tokotonga banda kwa minene ba villa. Pour Yesu alobi avec moi vous ferez des exploits. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Nous voulons être remplis par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous couvre et qu'il nous conduise. La flèche ne soit enflammante. Il y a un monde de ténèbres. Oh babwa kanabutu. Oh bazo salamakita. Contre yo. Contre bomo inayo. Contre moi na yo. Contre bana na yo. Contre zemi na yo. Et à la nulle sans effet. Makilama yesu couvrir yo. Plagnon sur le monde des ténèbres. Oh bazo salamabutu na moi. Pakoya na nzela moko. Pakozonga na nzela sango. Bonzambe na mapinga. Bozali sali kolona en C. Aso soit contrôle à bomo na biso. Sita au sal. Kita au sal. Molimo na ensemble. Soit contrôle à bomo na biso. Zambe malamu. Toto dio yao. Tokumisio yao. Tomo na nguya na yo. Batu ba tatola. Batu ba sambe na nzambe na biso. Balo ba oyo ba sekakie. Oyo ba salakie bo. Metala kutani na nzambe. Tala musala molimo santo sali. Molimo santo kita. Kita na bomo na biso. Kita na vie na biso. Sunga biso na vie à prière. Sunga biso toza la distraité. Sunga biso na ba révélation. Lobela biso na ba voix audible. Lobela biso na ba rêve. Lobela biso na ba vision. Lobela biso à travers ba sali na yo. Molimo na yo nsambe to na moposa. Molimo no quitter sala. Molimo no quitter sala. Molimo na nzambe kita. Oh bien-aimé, toi na posa Saint-Esprit. Toi na posa molimo nzambe. Sa molimo nzambe to kokate. Yango Yesu azoyesa na bayekoli na ye. Vous recevrez une puissance. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Nous avons besoin de cet esprit. Nous avons besoin de cette puissance. Na acte 1:8p, acte 8:1. Les otali sabiso nguya nzambe salaki ni na bomo ya apôtre. Yo pe bien-aimé, Olanda ka Sentinelle TV, Olanda ka Intercession Miracle. Pele la nguya nzambe. Pele la puissance à Saint-Esprit. Et kamba yo, et diriger yo, et tambola na yo, nguya na nzambe, et diriger yo, nangonga suka, ma pasteur abandoki ba konti na l'église, ma pasteur abeskro ya banganga ba konti na l'église, molimo na nzambe ko sunga yo, et bimisa o place abanganga, et bimisa o place abandoki, et bimisa o place ya bekobiste bazali. Molimo na nzambe, et soit contrôle la vie na yo, molimo na nzambe, et protéger yo, molimo na nzambe kito sali. Oh, molimo na nzambe, toi na posa na yao, na bana ba oke de classe, na bato bazo bima kolanda ba sango, na ba combattant nyonso ya monde entier qui chasse partout, ba o bazo bima lokola ba rossi, pona bomo ya mboka na bango, toi na posa Saint-Esprit. Saint-Esprit couvrir biso et protéger biso et pesa biso maïr et longola biso contre ba piège à monde des ténèbres. Toi na posa Saint-Esprit. Tondi sa biso na molimo nzambe. Molimo na moto kito sala. Yo nzambe na mawa. Yo nzambe malamu.
Kita osala. Kita. Kita. Solo kita. 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 Kita ya solo kita. Kita. Ya solo. Bien-aimé, tu vas dire que tombola kombo nyonso tu ya Yesu yo yebi banda kotanga ba kombo na lokumu po ya azali nsambe na bansambe azali Seigneur le Seigneur azali Adonai azali El Shaddai azali nsambe na nguya azali nsambe malamu azali mobateli azali o akengela biso na butu Yoshua Mashi ezali ye Elohim, le lion, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, l'Éternel des armées, la main est cachée, omniscient, omniprésent, Kita Osala, tu es notre Dieu, c'est toi le seul et l'unique créateur, c'est toi qui as créé l'univers, tu as créé l'univers par ta parole, tu as créé l'univers par ta parole, tu es Dieu, tu n'as ni commencement ni fin, tu n'as ni père ni mère, tu t'es créé toi-même. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es la manne cachée. Nous bénissons ton nom, nous t'exaltons, nous nous prosternons devant ton trône, nous t'élèvons, te glorifions. Un Dieu plus puissant que toi n'existe pas. Le Dieu qui a créé l'univers, c'est toi. Sois béni, sois glorifié, sois sanctifié Dieu. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le Dieu créateur. Le Dieu d'Abraham, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la manne cachée, l'agneau immolé. Sois béni, sois glorifié, parce que tu es Dieu. Tu ne changes pas. Dieu d'Abraham, le Dieu qui nous a créés par sa volonté. En toi, Seigneur, je vis mon histoire. Ah, Seigneur, je vais voir l'éclat de ta main, l'éclat de ta puissance, l'éclat de ta parole, l'éclat de tes prophéties. Tu es Dieu. Tu nous as ramassés à Massina. Tu nous as donné l'Angleterre et le monde. Qui peut donner ça? Qui peut bénir comme toi? Tout le temps, nous sommes dans les avions pour aller prêcher la parole. Tu nous protèges. Tu nous donnes tout ce que nous avons besoin. Oh, qu'est-ce que j'ai qui vient de ma famille, de mes enfants, de mes frères et sœurs. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous te bénissons, te glorifions. Sois élevé, Père. Je prends la vie dans sa douceur comme elle vient. Oh, j'ai réjoui d'être chrétien, d'être prédicateur de la bonne nouvelle, de prêcher la bonne nouvelle à l'internet et puis partout à travers le monde. Dernièrement, j'étais à Brazzaville, à Pointe-Noire, ça s'est bien passé au Maroc. Je vais y rentrer, j'irai même à Kinshasa avec ta main puissante pour aller guérir, bénir, aider les orphelins, les opprimés, construire les hommes de vieillards et les orphelinats, parce que c'est ça la vraie religion. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin que tu m'accompagnes. Je ne veux pas partir seul. Sois avec moi, Seigneur. Tu es Dieu. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. Oh, Seigneur, je vais voir l'éclat de ta gloire. Oh, en toi, je me repose de mes fardeaux. Oh, l'Éternel des armées. En toi, Seigneur, j'ai vu mon bonheur. Pourquoi les gens me suivent à travers le monde? Qui suis-je? Pourquoi les gens m'aiment? Pourquoi les gens me soutiennent? Pourquoi j'ai des combats? Parce que j'ai été suivi comme Seigneur et Sauveur. En toi, Seigneur, vive mon cœur.
J'ai vu mon bonheur dans le Seigneur. La Bible dit, j'ai la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. I'm happy when people tell me to go to the house of God. I'm here, I'm blessed because God showed me His love. Je prends ma vie dans sa douceur, dans sa bonheur. Je me réjouis de sa saveur. Je vis la joie de mon Sauveur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, te glorifions, te sanctifions parce que tu es Dieu. Devant toi, il n'y a personne, après toi, il n'y aura personne. Sois béni, sois glorifié. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui bénit l'aller et l'arrivée. Tu es le Dieu du Congo. Tu es le roi du Congo. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te sanctifions, nous te sanctifions. Nous nous postons devant toi. Yoza mokonzi ya bilimo. Na pesi yo motema na nga po yoza mokonzi yo akambaka milimo nyonso. Biso na bandeko nyonso a Sentinelle TV topusani liboso na yo po yoza mokonzi ya bakonzi. Po yo kela biso. Po loboko no mobali eza likolo na biso. Po loboko no mobali ekolongola plan nyonso tu ya bamuna na bomoi na biso. Zwa na yo lokumu. Nalingi na mona yo. Na ministère nangai, na la moisson mondiale, ya masina ya Kingasani, na la moisson mondiale oyo tokobanda na Brazzaville, na ba construction nyonso ya ba orphelinat, kolo avana kufa na mona réalisation ya biloko wana salama. Oza mokonzi na milimu, oza mokonzi na liloba. Yo opesa ke sengo na ba oyo ba pesi yo mitema. Tikete ba oyo nyonso bazolanda biso bazana mawa. Ba oyo nyonso bazolanda biso bazana kolela. Yo pesa bango esengo. Lokolo opesaki ana. Lokolo opesaki bato nyonso balukaka yo. Lokolo opesaki bato nyonso kutanangi na bango na tango ya ministère nona tango yaki na sa mokili oyo. Oza nzambe malamu. Oza mobateli malamu. Oza mosungi na koka. Bien-aimé, landa oyo nga nazoloba. Soko zangi maloba, landa maloba nazoloba. Tokomi na ngonga nzambe azoluka ba adorateur. En esprit et en vérité. Toza sous natan ya koloba makambo na biso te. To adorer ya ko pesa o biso tozangi. Nzambe na bomoi. Nzambe malamu. Ya solo to yebisa nkolo ke tozwi elonga epa na ye. Parce que na butule tolala kwa ba bébé. Ndoki Satan bato mitema mabe. Dongolo miso ana posa même nguya ko pusa pembe na biso te po makila ma yeso ezina ka biso. Le lion de tribu de Juda atambolaka lokola mbwa akengelaka patron na ye yola la kimia pesanza me merci pour azana nguya ya kobatelo na butu na mort to pesio merci po yondo simi bomo na biso ezana ndoki moko te ezana tata mwasi te ezana noko te ezana ndoki ya communauté te même ya pasteur no ndoki te azana pouvoir ya kozwa bomo na yo to kozwa vie na yo soko pesi bomo ne panzam yango to pesi nzambe merci. Yango to neto lié, yango to sanzo lié, poison nzambe malamu. Bien-aimé banda ko kumisa ye, tombola mongongo, yebisa za malamu, bolamu na ye le kinyos, bolamu na ye, tango biso to lala kaya lala kate pona ko kengela biso, bolamu na ye, tango bazo sala ba complot pona ko balkaniser Congo ye azo seka, po ye azana histoire, ye aloba maloba pona Congo, église ya Congo yo sala misala munene, ye nde mokonzi ya Congo. Ezana muto moko te, ezana mundele moko te, akoya ko kabola Congo, po Congo eza mboka na biso, aza nzambe malamu. Kombo na ye kumisama, po ya za nzambe na bibele. To banda ko kumisa kombo na ye, to banda ko netola ye, po ya za nzambe, ya za mobateli. Bolingo na ye, ezana kati na mitema na biso. Bolingo na yango elamusi biso toza en bonne santé. Bolingo na yango elamusi biso tozaki na Brazzaville tozwi avion tokomi aho. Bolingo na yango elamusi ozaki na Canada okomi Kinshasa. Bolingo na yango elamusi ozaki na Kinshasa okomi Paris. Bolingo na yango elamusi ozaki na ba Congo okomi Kinshasa. Olongwe Kinshasa oke Bandundu, olongwe Bandundu oke Kasai, olongwe Kinshasa oke Goma oke Lubumbashi. Bolingo na ye memio na Kisangani aza nzambe malamu. Bolingo na yango nde memako na Turquie, yango nde memako na Chine. Yango nde memako na Dubai, yango nde zo memayo mataba avion, ozo kendo zo zonga.
bamisusu baavion ezikaka bamisusu baavion epanzanaka me yo ndenge omataka avion te ozongaka ata mokolo moko te ekozika eza mpona bolingo na ye tombola mongongo banda kopesa merci azali nzambe yebisa eke aza nzambe liboso na nzambe mosusu aza te nsima na nzambe mosusu akozala te ye nde bozalisa likolo na nse yango esengeli togumbamela ye yango esengeli tonetola ye yango esengeli tosanzola ye mpo ye aza nzambe na bibele ye nde nzambe malamu ye nde nzambe na lokuya agumbama na ye anetolama na ye nzambe na bomoi nzambe mobateli nzambe motomboli oh nani akoki na lokumu lokola Yesu Masiya nani akoki na lokumu lokola Adonai ngonge koki togumbamela yo po yo nzambe na banzambe yo mobateli na mabateli yo tondi na nguya yo za nzambe yo mobateli mokili mobimba yebake yo za nzambe nzambe atonda na nguya lokolo tomoni te nyonso tu efukama na nse ya kombo ya Yesu Kristo bongi na lokumu yo tondi na kuika esika ovandi eleki na nkembo kolo na bolingo yo nde nzambe na nguya mozalisa likolo na nse yo mokokisi na nyonso oh biso na poto courant mai facture mpe na Afrique mais tolalaka tolamuka eza habitude te mais nzambe apesaka biso facture te po tokóma lokola ye po tokumisa ye sala ete bomoi ya yo na nzambe koma moko tosanzola ye tonetola ye toyebake ye abongi na lokumu moto moko te aza lokola yo moto moko te atombolaka eza na nganga moko te atombolaka lokola nzambe bazwa bakisi balia bana na bango balia basi na bango balia bandimi na bango me bazwa bomengo nzambe apesaka te Yesu abongi na lokumu haleluya eza na moto mosusu abongi na lokumu te lokola Yesu soki nga nakumisi nzambe mpo abatelaka ngai ntango nyonso komata mpepo na mikili na poto mpe Afrique oteya sango malamu ntango nyonso kolamuka na ntongo kozwa bacoup de fil ya monde entier bazoluka yo pesa ya bango conseil naza nani mpo bato babenga nga baza nani mpo bato balandaka nga ezali grâce ya nzambe aleki na nguya aleki na nkembo azali nkolo na lokumu e yo nde nzambe na lola mozalisa likolo na nse yo mokokisi na baposa na biso baprofesi nyonso loba mpona biso na 2018 ekende kokokisa maposa nzambe ozaka nsima liloba na yo tika baoyo nyonso bazolanda Sentinelle TV bazala lokola yo sala ete bomoi na bango elongwa na kati na molili balanda yo balinga yo éclaircir ma vision na bango bayeba esika nini kosambela bayeba ndenge nini kopesa merci bayeba ndenge nini koluka yo nani aza lokola yo moko te aza lokola yo kimbangu akufa maome akufa balembonge bakufa bataonda bakufa yo tikala na bomoi mpo yo za nzambe na bomoi yo desevaka te biso toza batémoignage vivant na oyo sali pona biso totatoli yo po yo za nzambe na nguya totatoli yo po za nzambe obatelaka totatoli yo pona nyonso sali totatoli yo po za nzambe malamu totatoli yo po bakomplot nyonso ya monde de ténèbres yo ozonyatango mpo ozobimisango yo za nzambe moko te akoki kotushe biso moko te akoki kosala biso mabe mpo biso tomibatama na se ya mapipi na yo zwa na yo lokumu yao totatoli po yo za nzambe na bomoi totatoli monene na yo totatoli yo koza nzambe okufa osekwa après 3 jours olobaki tout est accompli
tout est accompli. Ezalaki pour la réussite na biso, libala na biso. Ezalaki pour na kozwa mikanda na biso, ezalaki pour tozwa bandako, ezalaki pour na voyage, ezalaki pour na bana na biso, ezalaki pour to bota, ezalaki pour to réussir, ezalaki pour to impacter monde, ezalaki pour to zala bat malam, ezalaki pour ndoki azwa autorité liko na biso te. To netolio yao. To sanzolio poza nzambe. Komisama na yo. Nzambe nina ya lokola yo. Nzambe nina batela lokola yo. Nzambe moko te akokani na yo. Yango yawe to fukameli yo. Yango yawe to netoli yo. Chaque vendredi, to zanga na jeûne et prière. Ko bondela pona biloko misato. Biloko liboso bondela pona mboka yo uta. Mboka no d'origine. Bondela pona mboka oyo ya bibiso. Bondela pona bana. Pe bondela pona destinée na yo. Eloko monene Satan akadi apemba zo sala. Ezali destiné na yo zala mbouye, destiné na yo na ya bana na yo simba te, abebisa bomoi na yo, abebisa vie chrétienne na yo, abebisa ministère na yo. Mais soko tikali bongo persévérant, nzamba ko protéger yo. Nzamba ko tombola loboko na ye, pe akolongolo mai na miso. Alors ezaki intercession miracle à l'élo, ezalaki kaka pona ko kumisa ensemble, ko netola ye, ko pondela pona mboka. Ko pese merci pour kombo neza monene. Pour kombo ya nzambe eza monene. Pour tozana nzambe muso apambola kalokola yete. Tozana nzambe atombola kalokola yete. Tozana nzambe anetola kalokola yete. Aza nzambe na bomoi. Aza nzambe malamu. Tokumisi ya. Tonetolie. Zwana lokumu koza nzambe. Eleme tokomi na suka. Ezalaki intercession miracle. Alors na intercession miracle. Toyaka kokumisa nzambe, toyaka konetola ye, toyaka kosanzola ye, toyaka kokumisa ye koyebisa kaza nzambe malamu, toyaka kopese merci na nyonso azosala mpona biso. Zwa na yo lokumu yawe, kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo. Soki oza na ndako, ozokoka kobondela te, ozangi makambo ya koloba. Tia banzembo leo moloto, le meilleur et l'unique adorateur à Jésus tozaki na ye. Ako inspiré yo na makamuni yo koyi koloba, ako yebisa yo makamuni yo koyi kolobozo la nena sima po prière na yo e mata lokola solo malasi liboso na nzambe. Esenge na mino koyeba ke ce n'est pas n'importe qui akoyi kosambela. Nzambe yo ka kolela n'importe qui te et nzambe akita na bokonzi na ye pona ko libérer mboka Congo. Merci tokuta nsusu lobi pona programme susu. Soko liko koma partenaire Nabiso poto voyager kosunga babola benga biso na 0044 79 4 008 278 ou obengi biso na 0044 74 240 23 933. Alors pour na lelo to kumisi nzambe to komi na suka ezalaki bongo intercession miracle avec le messager proverbe 30 depuis Manchester, Angleterre. Bye bye for now.